marche maman. Donc on y vient de marcher. Message n'avait pas à Rolanda. Lui c'est un message il y a marche à maison. kama kondoo ambao zimeachwa bila mchungaji. Hivi tunaleta malalamiko yetu kwa waongozi wa nchi waweze kutetea na kupigania SDAPI. Tunahitaji msaada na tunahitaji uweze kuheshimiwa ndani ya sheria. Wamama wako na kufa na watoto wanakufa kila siku. Ndio malalamiko ya Action des Femmes de l'ESID. Marche na biso tozosala lelo ezali mpona bamama oyo bazokufa na este, bazoviole bango, bazokata bango mabele na bana oyo ya klase ndenge moko bazokunda. Mama akangi mwana na mokongo bakundi umoi mwana moki asalaka mokundi yango wana tosengi na bapaya oyo bayaki na mboka na biso oyo bazosala babiloko wana barebeli wana babima batikila biso mboka na biso bamama tokoki kokufa ndenge wana te. Bakataka biso mabele, baviolaka biso, bakataka biso bitu. Toboyi tolingi kimia na Kongo ekoma kimia. Toboyi makambo wana oyo ya violence ya bamama. Vous présenter les sincères condoléances à toutes les familles éprouvées qui ont été victimes de la dernière barbarie qui s'est traduite par beaucoup de morts. Et nous marchons aujourd'hui tout simplement pour dénoncer ce qui se passe à l'Est et dire hâte à toutes ces tueries. Profitant de cette occasion pour saisir la communauté internationale
à l'endroit de tous les pays qui agressent la RDC. Nous interpellons également le gouvernement de mettre toutes les stratégies en marche pour récupérer les localités qui sont occupées afin d'éviter le risque de la balkanisation. Nous venons encore demander à toutes les personnes qui sont épris de la paix et de la justice de parler au nom de la RDC pour que tous les tueries cessent. Merci. Est-ce que vous avez un message fort à lancer à toutes les femmes de l'ESID? C'est un message de remerciement, car c'est depuis très longtemps qu'elle marche pour dénoncer les agressions de Rwanda et qu'elle continue dans cette lancée, qu'elle ne baisse pas les bras. Nous allons continuer à marcher jusqu'à avoir gain de cause. Merci les mamans de RDC. Merci les mamans de RDC. Très bien. Très bien. Pourquoi tu as peine à la libérer la RDC, libérer notre pays. Stop au génocide congolais. Stop au génocide congolais. On en a assez. Bandeko na biso bazokufa trop. Na ba bombardement na bana na ba boti. Vraiment ezosala biso passe mingi. Yango wana to marché lelo tosengi stop. En tout cas tozokosenga stop na génocide congolais. Bakonzi na biso baloba, bakonzi na biso basala quelque chose. Bakonzi gouvernement congolais azala responsable, azala quelque chose. Pour RDC comme na kimia. Au silence de la communauté internationale, nous voulons libérer l'Est de la République démocratique du Congo. Toboy, silence de la communauté internationale. Ils doivent agir parce que la RDC est membre de l'ONU. La RDC est membre de l'Organisation des Nations Unies. Ils doivent nous assister. Ils doivent dénoncer. Ils doivent contribuer à l'effort que les forces armées congolaises sont en train de faire. Toboy trahison. Toboy trahison. Complice. Il y a massacre, il y a peuple congolais. Nous allons marcher pour soutenir ma maman na biso oyo bazali kokufa injustement à l'Est pour une cause oyo bango bayebi te. Yango wana toza kosenga na gouvernement na biso ya Congo batelema basimplike otolingi toyeba vérité mpe tozali koprésente bacondoléance na biso na bafamille nyonso éprouvé ya l'Est, même na bandeko na biso oyo azovivre insécurité na Kwamu. Voilà. Malembe, papa Zoya, Malembe.
abimisa Congolais, à mobiliser contre l'agression rwandaise. On a que nous y a mokili mobimba, soutien, abimisa Congolais, c'est tout. bapeza bayemba mamba chilombo dipogezo bimero yo samsala on est resté là.